Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomondaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Botela bino toyebe toza mingo bozela ke folingala journal ya peuple pona peuple nango to fona basango na biso pona ko esa bino ke premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kenge abeta ki masolo jeudi 27 juillet na cabinet na ye na directeur général ya TV5 Monde oyo akamama ki na ministre ya communication pe média Patrick Muyande na dina so na pe tema pandémie batalisia. Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kenge abetaki masolo jeudi 27 juillet 2023 na cabinet na ya mosala elongo na président directeur général ya TV5 Monde oyo akambamaki na ministre ya communication pe média Patrick Muyaya Katembwe Yves Bigot ye ayaki koserasire epai ya chef ya gouvernement accompagnement ya couverture médiatique ya TV5 Monde durant ba 9e G ya francophonie oyo ezali kobanda vendredi 28 juillet na ville ya Kinshasa na suka ya masolo na bango elongo na premier ministre DG ya TV5 Monde alobaki boye baye kurbe pa ya premier ministre Sengo na bango ya koya na Kinshasa bazalaki déjà na mois de janvier pe bango ba tournaki ba émission ya ndenge na ndenge elongo na magazine culturel na bango musée national ya RDC pe wana ba monaki makambo nyonso ndenge elekaki sikoyo bazongi pona ba 9e G ya francophonie bazali ko assister déjà na cérémonie d'ouverture oyo ekozala diffusée na ba chaîne nyonso oyo bango ba dirigeaka mingi penza ba chaîne ya TV5 Monde wana pe ba réseaux sociaux pe ba support numérique plus de 250 air mobimba ya ba épreuve à la fois culturelle et sportive ya ba G ya francophonie nyonso ekozala diffusé auprès ya 432 millions ya ba foyer partout na mokili mobimba pour na plus de 62 millions ya ba téléspectateurs mobimba nyonso wana ekozala retransmis en direct d'information ya premier ministre batelisi esengo na bango ya kokuta na lisusu na numéro 1 ya gouvernement na ville ya Kinshasa pe koloba na yeke
ke collaboration na bango elongo na RTNC pe directrice madame Sylvie Elenge makambo nyonso eleki kitoko pe basololi na ndenge ya malamu elongo na ba journaliste nyonso direction technique pe lisusu batindi Jean-Pierre Varine oyo aza deja wana na ville ya Kinshasa pona ko accompagner makambo nyonso na oyo etali captation ya baje et puis ba ekotisi lisusu idée que RDC ayeba na kozala na tontine ya 7 états africains oyo bakoki ko rejoindre 13 mosusu na Afrique elongo na financement ya gouvernance ya TV5 Monde na ba année oyo ezali koya numéro 1 ya TV5 Monde alobi ezali idée oyo eyambami malamu epai ya premier ministre pe lisusu ministre ya communication pe média assistaki na entretien na bango bosimba ke Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo ezali koyamba le 28 juillet kino le 6 août 2023 9e édition ya baje ya francophonie bathlète ebele bauti na ba état membre ya organisation internationale ya francophonie baza déjà na ville ya Kinshasa pona ko participer na milulu oyo. Na masala mosusu oseko simba ki honorable Nero Mbungu mfumu banga moyo a inauguraki bureau na quartier général na ye weekend eleki na commune Kisenso na ritima pine mpe la dilandu batalisia. Honorable Nero Mbungu mfumu banga moyo azali kokoba na organisation kitoko po ete ba base na ye bazala bongo rassuré na tango bazana bosenga ya komona ye bosimba ke weekend eleki ezalaki événement moko ya kafu na quartier général na ye oyo ezali désormais na avenue Mbamba Kilenda kuna na commune ya Kisenso epai wapi quartier général ya honorable Nero Mbungu etami ba base na ye nyonso bazali désormais informé bosimba ke weekend eleki ezalaki bongo coupure ya ruban symbolique pona kotalisa ke makambo nyonso ebandi nyonso ekozala kuna oyo azana besoin ya komona honorable akozala wana chaque jour ndenge moko atalisaki bosimba ke milulu oyo ezalaki riche en couleur epai wapi ba sportif pe bazalaki wana basalaki quelques démonstrations pona kotalisa milulu oyo ndenge ezalaki vraiment kitoko ye moko honorable Nero Mbungu mfuma banga moyo azwaki maloba pona ko rassurer ba base na ye nyonso ya commune ya Kisenso baebake quartier général ya Ngoyo na Mbamba Kilenda na commune ya Kisenso epai wapi ba dossier ba doléance makambo nyonso ekozala bien traité. Donc lelo eza événement munene ndeka biso nyonso tomoni oyo ezali quartier général ya mfumu banga moyo et quartier général oyo tozana ba branche déjà 11 bureaux oyo tosi tovandisi na Moamba. Alors yango wana ba sollicitation ezaki ebele tolobi non il faut tozana quartier général oyo tobando centraliser makambo nyonso et dirigé par lui-même les mfumu banga moyo. Mais na kati ya quartier général tozana ba différents départements oyo ezo traiter makambo ya lolenge ko bando yela. Donc ndenge tuni pona population oyo yebinga na za mutu abatu lelo bakomo benga nga ngunza mutu oyo amona musika. Celui qui veut aller loin ménage sa monture ndenge kaka balobaka honorable Nero Mbungu mfuma banga moyo atelemisi mobange na quartier général ekuba ba condition nyonso ya kitoko yango yo ezali komonana nyonso kaka pona kotaba électeur na yeto base na ya Kisenso bazala à l'aise misala nyonso ekosalema kaka na esika oyo ndenge bozali komona. Petit la masolo honorable Nero Mbungu seko simba ki honorable Nero Mbungu a dépêché ki mwana ye Bobo Mbungu pona ko représenter na église Cité de Grâce na Mbanzalemba et pa wapi azalaki invité week-end eleki une fois de plus héritier mapindemi la dilandu. Honorable Nero Mbungu mfuma banga moyo évangéliste itinérant tango nyonso azalaka pene ya basali na Nzambe tango azwaka invitation ye moko akitaka en personne kasi weekend leki azalaki empêché na invitation ya église Cité de la Grâce oyo ezwami na Mbanzalemba na commune ya Lemba epai wapi honorable Nero Mbungu azalaki invité a dépêché ki mwana ye Bobo Mbungu oyo akitaki sur place pour na honorer invitation ya honorable Nero Mbungu bosimba ke pasteur ya Cité de la Grâce a sepela ki makasi komona représentant ya honorable Nero Mbungu kokomela bango oyo ezali eloko moko ya motuya ezalaki pe occasion pour na église Cité de la Grâce bayeba na ko installer pasteur na bango ya sika bosimba ke mwana mboka Bobo Mbungu na invitation ya papa na ye honorable Nero Mbungu ayaki mabo
maboko pamba te ayaki pe na badon ya maputa oyo bakabelaki bamama veuve nyonso ya église cité de la grâce. Asukaki wana te Bobo Mbungu akendaki tina komini ya Kisenso mingi penza na quartier Libération epai wapi bureau ya liaison etongami pona koyamba ba rapport ya base nyonso ya honorable Nero Mbungu kuna bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko. Asukaki wana te akendaki tu na quartier général na Mbamba Kilenda epai wapi quartier général ya honorable Nero Mbungu désormais etami pona koyamba ba doléance nyonso ya base na ye ya Moamba pe ya komini ya Kisenso. Bobo Mbungu akabolaki lisusu maputa epai ya base ya Jeko kuna na quartier Libération epai wapi ba mama batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te ndenge Bobo Mbungu elongo na lisanga ya ba mama batalifi na micro ya Info Lingala. Dans mingi ezana on soutient na bango babile pourquoi ba soutenir ka et puis ça banda les lotés sont te yi depuis 2006 et l'autre en 2023 ils sont censés les a fidélité foutara. Donc fidélité foutaka maman za musale bela ko sala so na moni 300 maman pourquoi pas bako mata 20 000 pourquoi pas to zo ata ba million ba maman. Donc ils sont censés les a to tika la fidèle amour rené quand na biso nde to koyeba ko tambola longo malamu. Tokota bona masolo éducation monsieur ko simba ke université catholique ya archidiocèse ya Kinshasa omnibus ba fourni déjà ba porte na bango pour l'inscription ya année académique 2023-2024 ndenge se vana skani penadi ka ila kapenda batalisian. Chers parents, chers finalistes ya secondaire P humanité, chers étudiants bino nyonso oyo bolinga formation universitaire sango malamu oyo ezalinde pona bino yoka université ya archidiocèse ya Kinshasa université catholique omnia omnibus bafongoli déjà ba porte na bango pona ba inscription académique 2023-2024 pona ba faculté oyo faculté de gestion management et développement, faculté de sciences des bio-ingénieurs, faculté de sciences et techniques, faculté de sciences informatiques, faculté de sciences de l'information et de la communication, faculté de théologie, faculté de philosophie et histoire, faculté de santé publique, faculté de sciences politiques et bonne gouvernance, faculté de droit. Bokoki koleka na basit na bango oyo pona kozwa ba formulaire ya ba inscription pe ko déposer ba dossier na bino na rigini kuna pe ezali ba bureau administratif na bango soki ozali kaka na rond-point Ngaba tuna paroisse catholique Reine des Apôtres ozali mobimba na omnia omnibus na commune ya Ngalema référence Kitambo magasin otuni paroisse Saint-Jean 23 na grand séminaire théologique na commune ya Kitambo référence centre catholique Nganda grand séminaire philosophie Saint-André Kagwa na commune ya Kasavubu site ya Sayo référence ex IFAD bokanisi esili ten omnia omnibus apesi bino possibilité ya kozwa pe ba inscription en ligne okoki ko remplir formulaire na yo kitoko bisika ozali sans que o se déplacer kota na internet pe beta site oyo www.universitéomniaomnibus.com tope obengi bango na numéro oyo 083 14 45 562 esilika kate Université Omnia Omnibus a bombeli pe bino système ya LMD licence master pe doctorat Omnia Omnibus ezali université ya science conscience pe excellence awa soki osilisi okobima na bafongolo ya misala nyonso na maboko na yo bosala mbango po awa ba place ezali limité soyez le bienvenu. Toujours dans ma soleil éducation, vous savez qu'on retenir qualité mat ndolo ista ba fourni déjà à bureau na bango pour l'inscription ya année scolaire 2023-2024 inscription ezali bongo gratuit Stéphane Skane Michael Bristoto reportage.
pour assurer éducation ya mwana nde garantie ya malonga moboti nyonso alengelaka. Yokelenge loko yo Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na inscription oyo eza koselema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2023-2024 du 15 juin au 6 juillet 2023. Les cacao ont déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités. Bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna ba section eza ebele: aviation civile, électricité générale, mécanique générale, pe électronique. Oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission, commutation, pe électronique industrielle. Mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na ma entreprise en tant que vrai technicien. Ba professeur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele du 15 juin au 6 juillet. Premier test d'admission ekozala bongo le 8 juillet 2023 na ba 7h. Okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique. Osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na ba domaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires. Oye kola ndenge nini ba installaka ba panneau solaire ata ozana ba province mosika masolo aweza kofungama kitoko koyekola kitoko. Informatique, théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esilité. Réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage, système embarqué, vidéosurveillance, bacours ya anglais pesa kopesama. Yoka ba formation eza kopesama du lundi au vendredi de 17h à 20h pe samedi de 10h à 20h. Tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te. Bolekaka deja na ba bureau ya itemat ndolo oyo somi na kati ya Istandolo, avenue Aérodrome numéro 3930, quartier Ndolo na commune ya Barumbu. Itemat ndolo mfumu ya formation technique. Tokota bona masolo ya religion bosengo yebaki ya Congo pour Christ CPC la mokuse et le évangéliste international Jean Skakizami Nabili la bazabo pour organiser campagne d'évangélisation à stade de martyr na Kinshasa kobanda vendredi 18 août dimanche 20 août 2023 et cause la bon lo sambo po nambo kapé po na baboto na badete na mongongo ya héritier Mapinde. Kinshasa CPC Malembe. Congo pour Christ, une grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle au stade de Martyr du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. N'oubliez pas, conférence de pasteurs. Le pasteur de tout Kinshasa, du 15 au 17, conférence de pasteurs sur croisement des avenues Kimwenza et Kapela. Référence Maître Toro, numéro 8. Maman, papa, frère, sœur, congolais, congolaises, ne manquez pas à ce grand rendez-vous. 3 jours seulement, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, Malembe. Avec l'homme de Dieu, l'homme de feu, fire. Wow. L'évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila nous invite tous à participer au rendez-vous spirituel Réveil à Kinshasa. Pendant 3 jours, Banawewa, chauffeur à taxibus, Malembe. Direction Stade de Martyr, CPC, Congo pour Christ. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. CPC, Malembe. Wow. Toujours dans ma solo à religion, kuna bosengo ko retenir que centre de réveil spirituel na Bokamamia. Évangéliste Jacques-Claude Kabundu allé sabazabo ko organiser vœu de prière vendredi 18 août na stade de Martyr ndenge na dina sona pe na teleka la kapena batalisien. Shalom bana na Zambé, Zamba pambola bino ezali évangéliste Claude Kabundu alesa. Nzambe na pambola bino na zolinga na lakisa bino eloko oyo ezana katia ko salema parce que ko lakisa pe babiloko boyeza ko fungola pe batuni sous spirituellement. Bota la couple wana bozomona wana basali 18 ans sans kobota. Mais eloko akoka mweza ke ça que ceux qui moi c'est azui zemi kaya normal boy kezemi yango ba constater les azemi. Ba ke dans hôpital boy bazokota keza ba million pesa mon côté ata ba 38 millions ba 40 millions.
Deuxième fois, azui sous zemi, akende bobango plus de 40 millions. Balongo na on peut les sous bachanga na kati ya sani wana. Et troisième fois, tant qu'il y a zemi, akende l'hôpital bo zemi soki a 3 mois balobi osana plus de 50 millions. A se révolter le vite ezali normalité. Alobi akamati mbongo wana balinga basala ya opération wana lobi nazo qui n'est pas passer kabundolesa. Asala mo opération abondela ponanga. Baye na ngo inga na telemaki na bureau na ngana na se wana na église baye ko yana mobali na ye na bondeli pona ye akwei na se na sali opération na maboko nzamba ye ko laksanga ke bazwaka nde bana na ye bakindeke nango quelque part bakamati ba million bazongisi na bando ki famille kindoki ezali basali échange de vie mbala moko na bondeli mbala moko na récupérer na longoli biloko wana et puis na kamati bana na zongisi au nom de Jésus-Christ nazo salango au nom de Jésus-Christ na assurance ya parole pour bango bazo travailler na parole biso pe tozo sa opération na parole et donc nene yeko salema ezaki quelques jours seulement moi so azizemi zemi pe ekoli sans problème aboti mwana ayena mwana siko bokomana ndenge azo na mwana mais place wana tango to banda ko sala opération ayoki na solo alcool ye moko abandi ko loba na ndenge amoni nga na kati ya salle d'opération na zolo ngola ye na biloko wana basa de budo no moni nga mobimba na lati pembe na sule boko nana na kosi na libumu na yo na bimi salite bele wa omimoni yo moko yo nyonso sur l'alcool wana ezali mpona koshite mpona koyebisa bino qu'il faut boya na stade des martyrs le 11 août tosambela mingi mpona koyebisa bino que Satan asalaka échange de vie okomona ozosambela boye okomona ozotravaille boye ozomona clarté okomona ozolota biloko moko boye okomi na biloko ebele okomi na biloko boye oboti bana oza na mituka ozolota vie eka ya kolota mais normal bozomona ngo te bakoka mata vie moko boye bapesi na quartier bapesi na famille vie na bino te boza badébrouillard boza bato bozotanga mais boza na vie moko kana médiocrité moko boye Jésus-Christ asalaki mosala na Golgotha asalaki échange de vie akamati malédiction akamati péché na biso apesi vie na ye ya sainteté na richesse na ye na bénédiction na bonne santé zambe na nga pambola bino merci kin wifi zongo ezali bongo internet ya kitoko pe ezali boko sala rapidité moko ya malamu 24/24 yango esalemi mpona kosunga babesoin nyonso ya bapopulation congolaise ndenge na dina sona atalisia fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba boyokelanga eloko oyo kin wifi eye mpona koresoudre baproblème na bino nyonso na oyo etali internet bamemeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna même na bozoko toujours na vitesse ya nyama na 50 mégabytes par seconde bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 pe 300 giga de 22h à 6h bobo solola kitoko bo travailler na elengi pe o télécharger biloko nyonso oyo za nango posa na ba-entreprise ba restaurant, hôtel, église, même na wenze, bo partager connexion à ta quartier mobimba, pour kin wifi, internet assuré, vitesse et kuba, yango et katana kate, toujours intact. Boka mwe te pour installation nango, eza très facile et pas wapi, ba installateur baza partout na République démocratique du Congo, na kit complet nango mobimba ata oza na mboka ata oza na Kinshasa moyena antenne moko ya mokie na modem oyo boye place nyonso oza na zamba oza na forêt équatoriale oyo kozwa internet na yo a partir ya parabole soko osombi antenne na yo bakoya koinstalle yo soko oza na mboka oza mpe na baingénieur indépendant bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne Koutakin Wifi na rond-point Forestcom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba Stribi. Tokotabona masole ya santé bosengo koyeba ke centre de recherche pharmaceutique ya Luozi CRPL na mokuse ezosala bo bakisi kitoko mpona population bona na bomba dete na mongongo ya héritier Mapinde. See
seulement depuis le 19 décembre 1980 et pas y a fondateur Nayango, maître Étienne Flaubert Batangu Mpesa, oyo azalaki pharmacien munene ezali bongo centre de recherche pharmaceutique ya Luozi CRPL na Mokuse oyo ezwami territoire ya Luozi na province ya Congo central. 42 ans après CRPL bazali kosala kaka mosala kitoko pona kosunga population ya RDC pe ya mokili mobimba na bakisi kitoko oyo bazali kosala lokola manadiar esalema na 1984 nde ezalaki homologué pe ekotaki na marché ezali produit ya liboso oyo esalema na banzete kasi ebimi sous forme ya ba comprimé manadiar esilisaka diarrhée libumu pasi ba amibe ba levure pe ezali anti-hémorroïdaire na 1999 nde batiaki na marché produit oyo babengi manalaria pona kosilisa malaria kisi oyo ata mwasi ya zemi akoki komela yango sans problème. Bongo tangu COVID-19 eyaki na mokili mobimba centre de recherche pharmaceutique ya Luozi balalaki pongite elongo na fondateur na yango maître Étienne Flaubert Batangu bango bamipesaki na ba recherche pona kobimisa produit babengi mana COVID oyo elongaki COVID-19 pe yango ezalaka homologué le 24 novembre 2020 oyo esilisaka pe kosu mutu pasi rhumatisme grippe pe ba fièvre ya ndenge na ndenge. Centre de recherche pharmaceutique ya Luozi ezali dirigé lelo epai ya directeur général Dadi Batangu Mpesa boye ezali centre moko oyo esalaka ba recherche pe ezali kobimisa ba résultat na yango esala ba ouvrage scientifique ya ndenge na ndenge plus de 150 mobimba pe ba résultat ba recherche oyo ebimaka. Pharmacien Étienne Flaubert Batangu azali pharmacien oyo akomaka vraiment mingi. Mwana mboka Dadi Batangu Mpesa oyo azali directeur général ya centre de recherche pharmaceutique ya Luozi CRPL na Mokuse ye azalaka invité mikolo eleki na ONG international Prometra international yango et travaillaka na cadre ya pharmacopée africaine boye bango ba invitaka Dadi Batangu Mpesa oyo azali directeur général ya centre de recherche pharmaceutique ya Luozi ye azali lelo membre ya comité scientifique ya Prometra international. Centre de recherche pharmaceutique ya Luozi bazali kosala toujours mosala kitoko pona santé ya batu. tozonga na masolo ya santé mpona koyesa bino oyo ya potepote malonga mpona bana na bino ezali kaka moko na kombo ya Protivap. Ah merci ya bwinde bana nyonso baza kolinga à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh bino bote la baonine bote na bodo la bino ba kanza ba bonga bona bana na yo bakuma rukura bana oyo fo lesa kabango poto Protivap et ça ba pota te allez kamata bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap ah ba sisi kulia ya bango Protivap ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro tala ba yango tata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Journal bino walinga mingi info lingala journal ya peuple pona peuple ko bona suka kasto ka bona bongo te sonto photo pesa merci mingi gor tinga za ki bona sima ya caméra concours rédactionnel na tele ke ila kapenda perit kindu wose ko ba ke journal ki supervisé na yemoko héritier mapinde musuko ne cette Stéphane skene bande to côté de mikolezali ko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na Mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330.
Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 baavion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence mpe noblesse moko hors pair boyeba mpe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomondaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft mpe bapays européen ebele kutu bato ya bafere mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka bafere pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi